Bon, ebinene. Ah, nazongi nakata palais, nakata chambre pa etuzo fanda. Na ibisaki bino chambre tongeza na mois demi chambre moka. Toujours foutela. Teza na nga pona 2 jours apamba. Après wana to zonga na mboga na biso do no récupérer tozaka na moi séjour mokie. Bon, anyway. Biso tout voyage, à la tribune dernière kindaka. Les vieux pères, non. Bon, ma soleil zanengene. J'espère que je vous ai averti. Na ebisa gibino. Qui est bon mon il fallait pour pas beti balle, il fallait pour pas beti balle na alors que Fally Poupa va remplacer faire rigoler au moment où on a bien fait rigoler au bêta, il y a le badega qui fait rigoler au bêta, c'était une génération de tout bandi n'héritier. Bota l'héritier de terrain. On va la fungo déjà. On m'a craqué au bout de concert na yé on m'a tout ba congolais ba oh non makamba bale fali muta bandi ngote ba musicien ba beta na bango bale toyebi mais toyebi neni congolais fonctionnaka. Pour congolais ayoka nationalité. Pour congolais ba oyeze que fallait aza les guides. O te les guides ni ngana kolanda ete, ngana naga ete mais bozolanda. Vous comprenez? De eloge kozanga ka siko basala des sélections ya ba joueur ndenge fali ya fali ezalaki ke babengisi ba Didier Drogba babengisi Beto babengisi ba joueur minene ba nani ba Mbokani ba nani ba joueur na biso ba lega wana comment eloge kozanga wana bango peta musu ba chance omona peta musu héritier ko sala pelo mo abengisi bamputu asangisi batu na yemo c'est ça et pas yo bala que pouvoir yango wana tango tozoloba bozo kate comme komona na misala donc suivez les guides bondimi siko bondimi que fallait za maître ya génération bondimi que fallait za les guides de génération bondimi que fallait les premiers bondimi que boloba men et ko sala bino rien kotinda batina mino ko sala neti bozo yeba neti bozo yeba te nde pesa batukanda yango le pesa batukanda mais siko awa comme beaucoup mi ko lakisa déjà c'est déjà dans les bons comment tout ça déjà dans les bons vous comprenez ah oyo les vieux pères va se lever fanda kawa goman oboyi ok onike oboyi go onika moi kufa soni comme on a passé c'est-à-dire actualité de Fally actualité de Fally so lingoza na actualité olandi Fally so lingoza na actualité te yoka mutokoyeba yo mutokoyeba na batu na yo ngompane oleza génération ya Fally les époques na ye ndengezolo bon biso tuza na Amsterdam mawa ndenge na yebisaki bino ndenge na yebisaki bino biso tuza na Amsterdam wana tongo na lamuki na bimaki banda j'étais en train de déambuler natiki mama ale na lali ala bimo na bimana nuna ta ndenge mboka ngo ezali ya po tofani pembeni ya musée na bango na kati ya ville natali ba bisi ndenge za koleka natali batu na tongo ndenge baza ya ne bozomo na ville ngo zana na tongo za la calme mais là on a sepeli pa na zali ya ba magasin ya kumbu kaka na kinena na kibo ba magasin on a ne fuma mite po na bimeki na tongo oyo nous sommes na avenue za ba magasin ya ba kumbu biso sko do fana na kwen na muga wana hotel mo za na kwen na pembeni ya musée ngo ya hotel ngo Leonardo boutique museum toza wana naza toza pembeni wana donc je me suis déambulé un peu na tongo ozomona ne azolakisa bino wana nazotambula nanga nazotala nanga ba magasin na boni ba magasin vraiment oyo tobandeki kotala ya kala ya bakombo nyonso mais namoni zara te nayebi te soki zara biloko na ye eza koto ete bien koma mais namoni ba Jojo Armani kutu nazoleka Jojo Armani yango na nini
mais sans te rejoindre temps na banza na vidéo na osai la bino bon mon ndeni ba magasin ngo na ola kisango fuma na ndenga bien te mo bi téléphone na zo sala ga filmage na téléphone mais na osai le phone dans la caméra tout ça vraiment filmage ya bien pour na l'accès bino ndeni masole zokini sinon Amsterdam ezana ngo bien poto yango ya ba poto de bana kutala kala na ba Amsterdam ya ona ba ina na beza na tout na Amsterdam na ya utala kaka na ya futa nyonga miss et ça la moi bien et ça linga plaisir vraiment na sepeli comme na Amsterdam mais zamboka moko bien calme malgré na juge matin à côté na cité peut-être la prochaine surtout to côté na ba cité to la kisandenge nini cité zali donc là moi ma lili pesa libanda binomo boyebi kaka ma lili donc zo simba téléphone donc téléphone yomo lobo zo lenga donc na yebisa yo na yebisa mais na kozwa ta na kozongela bino romane na kozongela bino to sala moi séjour kitoko na bino bomo na mboka na banza bato bafanda déjà bakoto bayebi na commerce na place ba montre ba Rolex bazoteka ba Rolex mais na tout n'est prêté so na zongi na yo tout na prêté tant so mona ba plaisir bien tout je ta montre moi ya Rolex et ça a biso bien sinon l'homme c'est signature les vieux pères na otika bino moi mutamuke beau visionnaire wana ndenge za d'accord à suivre ayo mokonzi mama mokonzi amour inconditionnel il y a toi et moi dance love mon choix unique bébé nanga kota motema nanga mobimba profondément naseyo mosusu te mama mokonzi mama mokonzi c'est toi l'amour de ma vie mama bana zayo Emporio Amani.